Hello la famille, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Today we back again. Hier c'était la fête partout, hein? Surtout à Kinshasa et à Paris. À part Bisso aux États-Unis, Tozanga Bevenema. Mais notre tour aussi viendra. Avant de faire un petit commentaire sur cette vidéo, j'aurais souhaité que vous la vidéo du début à la fin. Taras, alors c'est signature. Bakoko baloba bamemaka kaka eloko ekoki na pona yo soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye kolukaka ya mingi te soko za nango te vie esalama ndenge wana soko ozoluka ya mingi kebo okokende kosimba epai basimbaka te. Mon frère, $500 c'est pas petit, c'était pas petit, mais les gens ont préféré de payer les billets pebaya na concert, c'est-à-dire les mecs qui ont un poids wana ezali susu de likamba koloba te est-ce que wana tori susu koloba tala les mecs aleki na podium ba na hebite soka gagnaki loterie ya $20 millions tala ndenge azoka bombongo. Mes frères, fali azana batu bazana mbongo côté na sans quoi ezali loko de équipe o bazoko pola pa mbamba te l'équipe fali c'est-à-dire ba azana bato baza sima na yeke yango moni musique ezokende et en plus notoriété na ezo la kisake qui a commis na top. Mon frère, conseil nazoko peso soko boni ki koki ko memelo kote ko memango te bo ozoluka ko risquer vie na yo ozo risquer vie na yo nde kocha vie na ona kakate vivre vie na yo à l'aise ya boye bino moko bozomona ba concert a boye soko yo koki na poite ko beta yango te pour ko beta yango bato bayete et comme problème carrière no yesili to moni ba carrière ba tebele ndenge sali ko kita mais surtout na makamba stade des martyrs et ça là est fort. Faites du coup pour mon Instagram, s'il vous plaît. $500, c'est pas $50. Voilà. Chauffez, c'est Instagram. Faites du coup pour les Kassongo, mon frère, Léo Kassongo. Il est où? Eric Kassongo, Eric Kassongo. On est ensemble. Il faut avoir un propre étudiant à Léo. Et voilà, conseil gratuit, hein. Soko kokina nte meloko ilekio na poite. Po koki okanga yo na kingo zo risquer vie na yo, hein. Kocha vie na yo na kakate conseil ka tozo pesa yangwana. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, partagez, aimez, likez et commentez aussi sur cette vidéo. Sinon, biso toza bien toza la kaba côté oyoyo, pour continuer couper ce biso maboko toza na besoin to comme tam na 20 000 abonnés. S'il vous plaît, partagez ma vidéo, aimez la vidéo, ceux qui s'abonnent nante, abonnez-vous sur notre chaîne, ça nous fera toujours plaisir. Merci, c'était votre frère Elom Sessineti Yemoko le vieux père. Tagos Yala Baba.